So mbula ezobeta oluka na tia teni ya mosala me mbula oyo protege ngai so kaka nde ezalaka eza te tolata ti fo tolata so olasi te mobulu olasi te opola oya balata kaka solasi te mobulu olata lati donc solasi te mobulu okopola après apesaki uniforme te ndela mpe yako uniforme tala mbula yo koti kaka mambo te eskize eza te yo te nakopola etali ete opeswela mambula donc c'est un peu ça apeswela mambula coupé era moi chapeau et puis na chapeau ya mbula quoi ebimaka te ebimi donc epesa mosala nango quoi ere mpe apesi na flashlight so ebutu ekoti pomona na kati ya ndaka bato ta mosusu minde ezalaka te utilize light na yo pomona donc c'est bon.